Mingi Petopisi bij Basbakken op Stad FM. Goedenavond, luisteraars van Radio Lisanga. Fijne avond. We gaan door met ons programma tot 8 uur, zoals wij elke donderdag doen, van 7 tot 8. Tozoko ba programme na Radio Lisanga toko bandali solo toka bango ya bino oyo sango panzanaki na mikolo oyo penza bazaki kutu publié na de Volkskrant radio ya néerlandais oyo Hollanda wa na mokolo ya le 16 avril tozali yango etai likambo ya pa bato oyo baye awa na Pays-Bas comme ba demandeur d'asile bazobenga bango ba demandeur d'asile migrant bango sikoyo basalaki statistique na kotala ndenge nini bazali kozwa misala nde bokomona na bana kosangisana néerlandais parce que makambo so bainformation mosusu eza na néerlandais na koloba ngo ndenge ezali wana na journal ndenge nalobaki de Volkskrant nde balobi asielmigranten vinden lastiger werk dan in jaren 90. Na 2,5 jaar heeft 11% betaald werk. On va comparer na bane 90 balobi sikoyo pa migrant oyo paye comme ba demandeur d'asile bazo trouver msala difficilement. Après 2 ans et demi, ils en a 11% oyo bazui musala oyo ezali via salaire. De balobi susu in de jaren 90 had volgens CBS-cijfers ongeveer 1/4 van de asielmigranten na 2 jaar betaald werk voor minimaal 2 uur per week. Babi nabane 90, d'après les chiffres à CBS, au bureau de statistique, et je l'accepte nabane 90 wana, environ 1/4 y a ba migrants ou ba comme ba demandeurs d'asile. Après 2 ans, bazalaki na musala rémunéré, payé, donc pour un minimum 8 heures par semaine. Nde batali ko luka ndenge nini ekosa ndenge wana balobi ke eza pasi pona ba demandeur d'asile oyo ba yewa po bazwa misala sikoyo babi als ze een baan vinden is dat meestal in de horeca. Soki bajumsala ezozala mingi na horeca de wabi kunnen ze meteen Nederlands oefenen. Ja, het is een beetje raar verband tussen baan vinden horeca en meteen Nederlands kunnen oefenen. Zullen we niet. Het is niet alleen in de horeca dat iemand Nederlands meteen kan oefenen. Dat kan ook ergens anders. Dat verband in Volkskrant hebben wij niet kunnen snappen. Dat lijkt alsof jij alleen in de horeca meteen Nederlands kan oefenen. Ja, wat niet klopt. Dat kan ook, zelfs als je vrijwilligerswerk doet, doe je met mensen die Nederlands spreken en Nederlanders. En als je moet ook eerst Nederlands leren en dan kan je Nederlands oefenen. Dat is dan ons punt. Hè? Daarom zeggen wij dat wij hebben ook met andere mensen hierover gehad. En ook andere stukken gelezen. En we zijn ook, we hebben ook andere informatie gekregen. Ook met het delen van informatie en meningen met de anderen. Ook van onze mensen van de andere stichting waar ik ook zit. Het is Plan A, Platform voor Nieuwe Amsterdammers. En we zijn ook achtergekomen dat de terugval onder meer te maken heeft met de wijze waarop de inburgering tegenwoordig is geregeld.
De nieuwkomers, ze zijn vaak terughoudend om een forse lening van €10.000 aan te gaan om daarmee Nederlands te leren. Omdat het anders is met inburgeringsbeleid, dat je zelf voor de cursus moet betalen. Maar ja, in de werkelijkheid gaan mensen niet heel veel lenen om een goede cursus te krijgen van een goede kwaliteit. Dus mensen willen liever leren. Ze willen Nederlands liever leren op een andere manier, goedkopere wijze. Lang niet altijd de beste wijze. Met onvoldoende kennis van het Nederlands liggen vervolgens de opleidingsmogelijkheden niet voor het oprappen. Dus en daarna de banen niet. Ja, dus het is duidelijk dat het bij het leren van de taal begint. Als iemand ook tijdig begint met het leren van de taal, dan kan het ook helpen om sneller een baan te vinden. Dan de motivatie is er nog. En zoals het gaat ook met de procedure, als de procedure erg lang duurt, dat demotiveert ook. Maar als het niet te lang heeft geduurd, iemand weet dat die verblijfsvergunning heeft gekregen en die gaat ook de taal leren met goede middelen en goede kwaliteit van leren. En dan is de kans ook groot dat de persoon snel een betaalde baan vindt. Kan ook gaan via een opleiding, want die opleiding kan je ook volgen op het moment dat je de taal beheerst. Dus alles begint bij de taal leren, taal beheersen. Maar niet iedereen kan de taal beheersen op hetzelfde niveau. Het is ook afhankelijk van de achtergrond van iemand die in Nederland is gekomen en van de ambitie ook. Het is daarom heel belangrijk om tijdig te beginnen met het leren van Nederlandse taal. En ook kijken naar de mogelijkheden, misschien voor een opleiding of opfriscursus, trainingen voor de arbeidsmarkt. Dat vinden we jammer, dat het inburgeringsbeleid de integratie en participatie van de nieuwkomers tegenwerkt. Dat is als we kijken naar hoe het nu moeilijk is om Nederlands te leren van goede kwaliteit. Wat ik eerder heb gezegd, dat is dan jammer. We gaan door met ons programma. Ik ga ook een beetje vertellen in Lingala wat ik net heb gezegd. Dat kan ook mensen helpen die niet lang geleden in Nederland zijn, of mensen die Nederlands nog niet kunnen beheersen. Dat ze ook weten dat er aspecten zijn die belangrijk zijn om te weten wanneer je hier bent, wanneer je hier leeft, wanneer je hier woont. Dat het belangrijk is om de taal eigen te maken, zich eigen te maken voor de toekomst. Likambo oyo na uchikoloba na banda pe mingi pe bolandi boyo kinabino, po mingi pe bo comprendre néerlandais, bolanda kango pe po ebi. Na kobaskona bokuse eza likambo ndenge na bandaki nde na lobaki pona ba migrant oyo ya ba demandeur d'asile oyo ba demandeur d'asile ndenge nini bazali kozwa sumsa noki te bakompare na bao bayaki na bane 90 balobi sikoyo ekomi difficile. Après 2 ans et demi, eza na 11% ya ba migrants sikoyo bazoya sikoyo nde ba jumusala paye. Et pourtant,
na bannée 90 ezalaki na environ un quart ya ba migrants au pays ba demandeurs d'asile. Après 2 ans bazwaki musala payé, il y a minimum 8 heures par semaine. Nde bazolobi te ya sikoyo soki ba migrants ngo bayaki comme ba demandeur d'asile soki bazwi musala ezozala sikoyo mingi na Horeca. Boyebi na Horeca eza na secteur oyo ya Horeca oyo ya restaurant, bar, etc. Babi pe mbala moko bakoki kosala exercice ya néerlandais. Bon, nde wana eza nde babi na Volkskrant nalobaki yango pe to nalobi na néerlandais ke biso totalaki na lisanga tomonaki relation te oyo ezalaki wana entre difficulté à trouver musala na bane 90 et sikoyo bato bazo trouver ba demandeur d'asile bazo trouver musala mingi na Horeca et mbala moko relation na bakoki koyekola néerlandais mbala moko. Voilà, c'est comme si kaka na Horeca so c'est na restaurant, na bar, etc. Nde okoka koyekola néerlandais mbala moko. Voilà, impression ezopesa neza ndenge wana mais eza ya lokuta eza bongo te parce que néerlandais koyekola ngo mbala moko esika nyonso, même soki eza esika oyo ozosala bénévolat mpona apprendre mpona exercer langue plutôt koyekola te mais kosalela eza mpe kaka koyekola na place wana so ozosala na bato bayebi néerlandais bazosolosa oyo néerlandais ozosala mpe na banéerlandais bango moko ekotia yo na piste mpona exercer langue kasi exercer langue kaka soki oyekoli yango okoya te oyekoli yango te oyebi te obandi mbala moko exercer mbala moko nde babi ndenge wana te fo yekola yango nano nde tosololaki mpe na ndeko na biso mosusu tozalaka na bango na plateforme mosusu na sterting mosusu na fondation mosusu tozalaka na ngonga mpe nazalaka kuna yango eza na nkombo ya plan A elingi oloba plateforme for New Amsterdamers yango kuna totalaki mpe tobino likambo eza wana eza d'abord na koyekola langue parce que tokabolaki masolo mpe toyaki mpe kotanga mpe na ba document mosusu oyo balobi ete lokola sikoyo loi intégration échangea bato oyo bazoya awa bakoma bango mo na charge ya bafuta bacours na bango sikoyo bato baesika bakoki kosazarde te bazoza réticent mpo bazwa neti nyongo ya 10 000 euros mpona koyekola langue sikoyo bazoluka na bamoyen moko moins cher moins coûteux mpona bayekola kasi yango nde eza mpe bamoyen ya malamu te sikoyo eza nde insuffisance na connaissance ya langue néerlandaise nde ezali kodiminue baposibilité ya opleiding baposibilité ya kotanga ya koyekola bamétier ya kotanga classe so bamosusu bazali na age mpe bakontinue classe na bango na baniveau mosusu to kozwa formation professionnelle yango wana sikoyo ezosala na mosala mpe baposibilité eza mpe mingi te nde toregrete komona ete loi intégration sikoyo ezali kobima obstacle mpona participation na intégration ya bato oyo baesika awa na mboka Pays-Bas yango nde ezalaki likambo oyo nga bino soki tenge mpe namonaki na cadre ya fondation Lisanga ndenge mpe tosungaka bato tomotivaka bato mpona basintegre baluka mosala mpo eza malamu yango nde eza eloko moto akosala na ntango ozovivre oza na nzoto makasi oza na age oyo vinde yango wana indépendance financière eza eloko mo monene oyo soki ozojouir nango okoyeba vie malamu ndenge ezali esengeli kovivre na angoisse te na barevenu oza nango bao baza na makoki te
mosala ezozwama te to nzoto ezopermettre te mpo basala. Ben voilà, baposibilité ezali awa leta ati na cadre social mpona kosunga. Kasi liboso kotala nano bakapasité na yo ndenge nini okoki komitelemisa mpo yango nde kosala ete oza mpe na lisolo kitoko ya kobeta na bato neti bai na mboka République démocratique du Congo soki batiela yo monoko oyebi eloni okosala oyo koloba na bango mpo oza na expérience moko boye mpe osali na bato na kati ya entreprise, société, compagnie, organisation oyo oyebi ndenge nini bakoki mpe kotambisa. Nde tolobaka mosala yango nde eza na importance mingi.